Père Soso, tokomi wapi. Est-ce que moi si na l'économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo pour aya kodoter? Alors monsieur Papi, pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette... Congolaises et Congolais, chers compatriotes, où que vous soyez, ceci vous concerne tous, ceci nous concerne. Il est question de nous approprier de notre destin. Le jeudi 26 mai 2016, nous tous, nous descendons dans la rue pour exiger du pouvoir ou du régime de M. Kabila le respect de la Constitution, l'organisation des élections dans les délais, et troisièmement, nous opposer à ce qui est en train de se passer aux massacres qui sont perpétrés à Beni, ce que plus d'un est en train d'appeler déjà un génocide. Massacres pour lesquels la dynamique de l'opposition a organisé une journée spéciale le samedi 21 mai. L'heure est grave. Il n'est un secret pour personne que ce qu'on appelait hier un procès d'intention est devenu plus qu'une réalité. La nation est en danger. Il y a un coup d'État constitutionnel qui est en train d'être perpétré. Et puisque notre Constitution nous le permet, nous exige même de nous lever, de nous opposer à tout individu ou groupe d'individus qui tenterait de prendre le pouvoir par la force ou de s'y maintenir en violation de la Constitution, nous devons tous nous lever. C'est jeudi 26 mai 2016, dès le matin, hommes, femmes, enfants, vieillards, jeunes, travailleurs, désœuvrés, étudiants, nous tous, nous devons être mobilisés puisque nous n'avons que la République démocratique du Congo pour laquelle nous devons nous battre, que personne ne puisse vous distraire. Ceci est un appel à la mobilisation. La dynamique de l'opposition a déjà eu à saisir l'autorité politico-administrative de la ville de Kinshasa et les autorités du pays ont été saisies pour que la même manifestation se déroule dans tous les grands centres, dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. Que personne n'intimide qui que ce soit. C'est la Constitution qui nous le permet. C'est bien consacré et c'est pourquoi nous attirons aussi l'attention des services que la CPI attend quiconque, mais aussi à notre population de savoir que c'est une manifestation pacifique. Nous respectons les biens d'autrui, nous respectons les biens publics des Congolais, nous sommes des citoyens, nous sommes des patriotes et c'est dans le patriotisme que nous voulons entendre notre voix. N'ayez pas peur, le pape Jean-Paul II nous a déjà invités à éviter la peur. Bana Congo, Bana Kinshasa, Nenge, Papa Mosengo Alobaka, Bana Kinshasa Boteleme, Bongenge, Bobenga Nakobanga, Tozana Kobanga Temboko Ezali Yabiso Moko, Tomoni Kebalingi Bapa sur la Constitution, Constitution Oyo, Biso Peuple Tokoma, Oto Vota, na référendum, Ngamwa Batu Bakutani, Poba Koma Mususu.
tokoki kondimango ata mukete yango totelema biso nyonso biso banso po to exiger respect ya constitution maponami mpe esalema na délai oyo eza prévu na constitution et ba expert na ba mboka mikili balobi que ezali nanu possible département d'état pona kozala précis balobi que maponami ekoki kosalema soki volonté ezali yango biso to exiger respect ya constitution maponami esalema pe totelemela ndenge bako boma batu bako boma bandeko na biso kuna na Beni na Lubero pe na bamboka mususu na Ruchuru mwana Kongo asala lisumu te pona botama na oya yemboka soki tovandi na bandako elingi koloba tolingi mboka ngoto te kango pa mutu moko tolingi to sacrifier avenir ya bana wana nde tokoki kondima ngo jamais tosala nyonso totelema jeudi mokolo mine ezo ya oyo totelema jeudi 26 mai 2016 uta na ngonga ya Tongo biso nyonso lokola mutu moko tobima na balabala toyebake bakonzi esi bayebi ezala bapolisier bakonzi nyonso ya mboka esi bayebi tokomelaki bango parce tosalaka makambo na ndenge ya sembo mutu abangisa muninga te mutu azonga nsima te tolingi makambo nyonso esalema na sembo mutu abebisa biloko ya leta te mutu abebisa biloko ya baninga te biso nyonso tokutana na boulevard triomphal liboso ya siège ya MLC banda Tongo na mukolo wana bandeko ya dynamique ya opposition balobi bana bakende kelasi te batu bakende misala te po avenir ya mboka na biso ezali en jeu batu nyonso bisika nyonso bozali botelema oako yana mandalala oako yana mifinuku mena ndenge ya sembo totelema po badefie biso bolandaki ndenge balobi bomata bokita eloko kobongana te or toyebi mboka oyo ezali mboka na biso yango nde message ya mutuna oyoki yebisa pe muninga yebisa voisin batu nyonso bayoka po bayebake mboka oyo ezali ya mutu moko te ezali nde ya biso banso totondi dynamique ya opposition na mokolo lelo totelemi mpona kolakisa bayi mboka ke mboka na biso eya koyoka soni tokoki kovanda kimia te ntango tozomona ntango tozoyoka bandeko na biso kuna na Bunia na Ruchuru na Beni baza koboma bango lokola basoso e bulamateri na biso régime na biso ya mboka kokamba mboka mikolo oyo bavandi kimia lokola likambo moko eyali te tokoki kokanga monoko te parce que makambo nyonso wana ya koleka na ndenge tokomona ndenge bato na lokota ali français que qui ne dit mon consent pouvoir ya Kinshasa elingi kolakisa lokola ke bango bakosepela bakobeta maboko lokola makambo wana ya kosalema yango dynamique ya opposition na mokolo ya lelo ezwi mokano ya kokita na Nord Kivu na bisika nyonso esika bakosasa bandeko na biso po tomona biso moko na misu tosolola pe na bayimboka bali kuna lokola ke pouvoir na biso kodémissionner na baresponsabilité na bango toyebi ke makasi na bango kobimisa makasi ntango il faut kokanga baopposant mais ntango il faut kosala mosala na bango oyo ezali kosécuriser peuple bango bali te bakomonana te mosala na bango kokende kobrime baopposant ndenge tomonaki du 19 au 25 janvier na février pe ntango bakokanga baopposant mais epuis na katanga nde koleka na mokolo ya lelo mais mpona kosécuriser peuple bazokoka ata moke te yango tozwi mokano ya kokita na Nord Kivu biso bamembre ya dynamique ya opposition na mikolo ezoya ekala mingi pe te tokoyebisa bino tokokita kuna mpona kokutana na bandeko na biso ya Nord Kivu mpo makambo wana esila parce que trop c'est trop bakongole na kati ya mboka na bango bakoki kozala bapaya te ebongi makambo wana esila totondi bino botoni